sama Yesu na bebi sabolenge na ngai likolo ya makama mokilo oyo nzambe na bomoi Chérie? Bébé. L'ombi on a égo ça moussa on allait. Elle était. Mais j'avais dit à Joël la naïve. Ça c'est quoi ça les fous moi? Oh bilo que Joël moi je n'aime pas ces histoires ici. Et on doit déranger on a les boum na. Beaucoup de foufous comme ça, moi j'aime les rires. Jérémy, mange non bébé, ou qui me sent Ah merci. Toi je t'ai dit d'aller chercher les plombiers pour comme ça. Ils pompent pour un ciment dans la bouche. Oh, la bosse à qui? Je mange bébé. Que j'ai la ma foufou benda le roi. Balouba, Boubra Boanseka. Chérie, je t'ai dit, non, c'est moi les méchants. Joël. Ok. Viens. Non, madame, qui? Non, assis-toi, j'essaie de te dire. Mais les lots n'antiques et l'autre. On a fait dans l'autre. Je vous dis, chérie, maman qui la vie, il faut éviter, surtout toi Joël, aux nous gêne. Il faut éviter que ça m'a bien quand on a R10 à l'hôpital, c'était grave. C'était grave. Moi, si mon co a donné si mon Dieu. Je vous dis, c'était catastrophe aujourd'hui à l'hôpital. Camarade intime à mobali à singa place à Rovana Nandakwa. Oui, que moi si wana na ami intime ya mobali bayokani bazu assassin libanda
Maman nangaye nzambe mukili mabe Joël pona nini mobile moko ya ndako basi babandoki maintenant basasi wana herbe ye po baboma mobali wana esimbi te babomi ye moko moto atindaki mission wana camarade mbane azwi nzamba bien et puis esuki wana te la fille comme omoni nzambe nabundelaka bato Joël donc yo olamu ekangaka mutu so aza malamu je vous dis babandi omeka garçon wana lelo te batielaki poiso esimbi te la fille aye okóma na zemi ake kobota na hôpital boye nda ayaki na clinique wana akokobota te talaka jour wana nga nasalaki te r10 asalaki ye moko akokobota te deuxième jour akokobota te mwana leki nini non makila ya garçon wana alors je vous dis Joël tu ne peux jamais na vie na yo simba mwana kisi to oluka mabe ekomela mutu tu vois mutu na kolomba la kufa na ete aza en vie moi si mtanga kufa moi si mtabota kia kufa mama donc soko sali mabe na sali mabe na samu yo futa ngoka na samu surtout yo boma mutu nenga aza responsable na bino bo mutu moko ya zalisa mutu na nga na se na kosufrir vie na ye mobimba po mama na ngai bili akolela po na makila na ngai c'est la clinique ça à examen sur la R10 oui allô mon frère oui non la zone là yo na moi sinon les 10 yango le boko bomana R10 ça va madame on sait le moko ok chérie ok le meki fumbo ngoma kasi na bosa nke ba uzana attention à piquer ça ba ninga ngolel non je vais manger comme ça na Jérémy mais nous comme moi boye yo le big responsable siko yo le bloc comme kangama simba te Claudia je vais manger tes amours makasi Jérémy là c'est le poisson moi bon nous linga no poisson bouillon là ça ka poisson bouillon fufa manioko bon ça là kasi nazi la peka R10 bonne kamba moko ok non on va regarder la télé Merci. Yaya Beka na makambo osala ebele oyebi yango très bien Yaya depo ofandisi ngai nayebi soki naza makambo na osefa nakuta na bovrai kunzama auti Lwanda nakutana na Sephora Yaya naza na confiance na matete place oyebisaki ngai obi mutu nini yango azoya nalobi mutu nini azoya ola beka sabe beta show naza kaka na vandi na onzela yo Bosser, prêtre et à monastère. Taille à montageuse, je veux dire silencieux. C'est bon, Papa merci. na Calvin, Jacob et Nathan Ronda. Babi Boui, maman Kondi à Bordeaux. Amour na yo ezonyokola, ngai koleka. Moto akatani makolo na train en plein. Je sais qu'il y a des campagnes. Diva, non? Pardon. Je sais qu'il y a un mabé. Tu peux faire tout sur pardon. Ok, merci. S'il vous Joël, plaît. s'il vous plaît, pardon. Il va ça l'en prendre. Tu peux faire pardon vraiment. Je t'en supplie, pardon. Ça fait 10 secondes dans le campagne. Il va n'amabé, n'amabé. Je sais. On m'a dit qu'il y a un non, le coup, il va avoir raison dans la vie. Écoute, chérie, Toko Fanda, s'il vous plaît. Toko Fanda, s'il te plaît. Ok, non, s'il vous plaît. Toko Zayor Fanda, pardon, vraiment. Toko Fanda. Il va faire 5 à 10 secondes d'après. Après les 2 secondes, il y a sur ça. Et les décisions sont sur eux au journal. S'il vous plaît, chérie, si on a bien reçu bébé,
Diva, tu sais, ce n'est pas Oyo Kanisi, puis Oyo Bandeko Kanisa, puis Oyo Zo Kanisa. Diva, sans toi, Joël Aza est l'autre côté de la société. Tu sais bien ma raison de vivre, c'est toi, Diva. Nakosala Oza Makanisi na yote, nakoki jamais kosala yango kobimana na moi c'est oncle nanga. Ce n'est pas ça. Azaki maladi akoya ki na kiti na bande kolongo na tombola ki na lisi na kiti, c'était ça. Est-ce que tu es ça là? Oui. Je suis oui. Ah. naokoma lettre na esengo te. Mission na ngai eza déjà accompli. Na liste na ngai nakomi déjà na 27 filles oyo nabimi na bango. Nga mpe nazwaki, nga mpe napandi. Nayebi ke na 27 filles wana bango mpe baobima na bato. Alors nakenga mo te tokende ebele. Maladi oyo ya sida nga mpe nabotama ye nango te, nazwi yango kaka na mokili. Mwasi ya suka nabimi na ye. Elle m'a beaucoup marqué parce que nakutaki azali na kati ya déception, mais nazalaki na choix te diva. L'être nautique a plus pour la diva. C'est une fille du quartier. La linga qui est mais pas si caca. Je croyais pas au landani nga kaka. Nakomi nanga na suka. Nakomi na suka. Nakomi na suka. tolelaki trop akendaki ye moko te azalaka na jise nakomi na tembe na bolingo oyo ya nzambe oizolenga na bolingo oyo ya le puissance ya baninga banga mpe ya bandeko banga kilo na yo memelinga ye nakokabola na nani ye brave okenda ye likama mpona nini eponaki kaka yo. Ngana za kisengiku diva komi zoba tonebi makambu te. C'est pas ça. Na muta zoba pardon. Soko betanga soso ça va bien. C'est ça pour moi, pardon chérie. Salon pour na bolingo ngala zala nango envers you. Betanga. C'est ça. Il va regarder moi salango betanga awa betanga vas-y salango. Il faut ebisika to uta. Ma promesse to lakana qui diva tu le sais bien. Même pas la moitié à bolingo na biso. Diva. Il est séparé ngana yo. Et Joël d'Afrique diva Parius. Oh. Hello moko to loti. Diva. Tu as osé à me taper et obetanga likwelo moko au même pas na ko sala mon chéri. Le et oh Joël pardon. Ko pousser ngati s'il te plaît. Na luka yote. Je na benga yote. Na pota oyo so kisa motema diva, OK? Ce que tu diva de Dieu mais dans la mission, OK? Ce que tu diva dans moi so yo lingaka. Moi si avenir. Papa, on ça va bêtise dans moi ça oncle noté son Claudia. Oh, mon aîné. Donne-moi le temps. Tonini. Donne-moi le temps de parler. Oh, Joël. Sur la yeba qui ça yone tu fais kutananga. J'allais pas venir ici, OK? Merci na yeba qui on pourquoi na benga de kasa na. Chérie yokam, diva, yokam. Na fukami. Diva na fukami. Si faut là la mabena là la ngopona bolingo ngala za ngwa vers you. Diva, je t'aime chérie. Yebi sana pour fortuna mayala hein, ya de yo kanda. Ayebi ba petits yo sena moi ça oncle na yo. Oyebi c'est ni so ngolonga na zongani na yo. Diva, elle m'a appelé. Oyebi sanine tsama nini na Paris. Yebi sangai. Ah, Diva Bali. Diva yoka. Soko zoka décision yo pour yanga na omiboma. OK? Soko zoka décision yo pour yanga diva na omiboma. Fortuna mayala bengi ngai, n'expliquer nyonso.
à comprendre nga pourquoi pas yo bolingo na ngai comprendre ngai na sala ki ngote na ko sala ngo jamais Diva je t'aime Diva na ko remplacer na mututi na samoyo c'est tout pour moi Diva tu sais combien na linga kayo na lobate na ganga na sala nini Diva na matali ko na ganga na oni makinga linga kayo na ganga na mukibato yo non que Diva na linga Diva na toke na ko liboma na sala ngo Diva dis-moi na kimambangu na sala nini na lo wabilamba ok c'est ça non ça l'on connaît non non dans ça on connaît Diva je t'aime bébé Diva na ko salo mabete ok na ko salo pasité na ko sala on peut jamais Diva je t'aime raisonner si ka to banda to kende wapi bébé soko boya ngai oui na okangela nga kana te yambanga tana ba pele sana nga bien chérie on est ngai merci beaucoup la tanga mo je peux le faire. Ok, merci Sarah. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. À chaque réveil, ton image apparaît dans mes pensées. Tout s'en fout. À chaque fois que je pense, ma foi me dit qui sera comme moi. Papa de la mélodie. Kondo kwekanga mbisi esengaka mpambu ezala osala ndenge nini yango pozwa ngai mobimba molimo nzoto mpe mabanzo ekoma mitika lokola ebembe mitikaka na kati ya serke nazozela se ya nteremala ngai anterenga na mboka ba Larissa Makiesi Dombolino leader. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. À chaque réveil, ton image apparaît dans mes pensées. Tout s'en fout. À chaque fois que je pense, ma foi me dit que tu sais. Ah, je crois bien que c'était son numéro, hein. Oh ouais. Non, moi je t'ai dit c'est le pasteur Roger Nditisi, homme de la parole. Mais oui, et la maman Joséphine Dilou, Bidi. Mais pose au accès dans la pour toi les gars qui parlent pasteur Roger, non? C'est un homme de Dieu, je te dis. Et puis, procédure, nous sommes à ramener, c'est que nous avons ça là, pour moi, c'est Claudia. Mais c'est le pasteur Roger qui m'a coaché, c'est ça. Ouais. Je suis encore là. Je ne vais pas R10. Je vais faire 40 jours. Non, pas R10. Je vais faire 40 jours. Je vais faire Naza Libanda Mboka. Bon, R10 te salue aussi. Papa, tu ok, non, malembe. Ok. Jérémy. Mon nous soit les gens va tout non pour nanda. Non, vous avez peur des enfants, faut ça la pour nanda. Hein? 22e jour déjà malé mais toi qui n'est qu'enquête toi qui. Non, moi je t'avais dit, je vais faire 40 jours. Père de la famille ou pas, je sais ce que je suis en train de faire. Hein? Naïbi ou non ça? Oh non, sur la bango, ils ont juste des collaborateurs, tout ça, mais je sais ce que je suis en train de faire. Bon, Jérémy, moi, pendant que tu na New York, mobile ya mère Cynthia. Ce que je na muto atindi sous Archange Vesper na Canada, aujourd'hui l'homme capable na États-Unis après okita omoni Ronald Limboboman na France pour moni Roland Lubanda moni bango nyonso ande na koza ba poli na bango ba courrier de yaki mais olia mapa no wana mais Dolly Kibete bango ba osaka na States boyet hein States eza bango baza States ba fandi
Il y a moi Cynthia, basali les amis de R10, mais il y a docteur Jérémy. Bacha pas. Pour mes amis. Pour lui on a fait fumwa mi oyanga na okanga on zonse. Nando ya madame. Bo santé Laetitia Ngolo. Ah OK. Laetitia na so sanga bien, on a mutu na. Laetitia Ngolo no ya madame on so sanga kilo. Mon cher. Bébé. Ça va? Tu viens dans mwasi na bima. On va dire parce que couple mbenga bazoyati. Ah bon, couple mbenga baoya. Ah bon, Jérémy, yo babengi bazoya yo bengi olobi na même pas. À peine papa Karel aujourd'hui. Na confirmé ou t'appelle n'est pas maman Aïcha. Là confirmé que non bazoya. OK. Je vais arranger chambre. Oui, maman Aïcha lobi na nga tour so aboti mo na pesa ngando ingana bi. Kaso sa ning pour la bango. Ta besoin de ite pour ani. Papa bienvenue au Somba. Abenga pe no zondo. Bienvenue au Somme. Oui. La sagesse et l'intelligence dans un même corps. Ouais. Je te dis, jour on a ke et pas ya Daniel le colonel. Oui. En bête la ngali bienvenue au Somba ngana bi. Oh. Na kansali kamongo bienvenue la taka ngana Claudiette. Donc là tinde batunyo. Sina papa Daniel le colonel. Oh. Ambo. Yango lelo na ozela, soka couple mbenge komi na koti on fait contact na bienvenue au Somba pour babi ya sola. Bien. Makasi. On a papa banoté. N'engena sola na yo. Tellement de voyage. Bon, on a bien un petit peu là, au paiement. Bah, voyage, nous ne sommes pas trop près. Mais, non, puis bonne nouvelle, même Zouzou. Bonne nouvelle, non, puis ça y est. Bandou qui ne voit joindre, on est mal à l'aise, nous sommes bien. Qui vraiment t'es dans l'hôpital, na ça c'est jamais, ma vie n'en a zéro trois. C'est une bonne nouvelle. Auto fêté, bébé na piscine, auto oyen. Donc, il y a un malaise, il y a un malaise, Joël. olingo te ya ngai nini nzambe na ngai Vous avez mes 3 semaines. Oui. Joël a signé une doïe. Oui, Joël a signé une doïe. Nous comprenons écouter. Je le pousse. S'il te plaît. J'ai fait 40 jours de voyage. Vous avez mes 3 semaines. Et sinon, Joël, et pas Jérémy. Trois semaines, 40 jours. Et ça, quand on va prêter. Ça, je vais calculer. Et tomber quelqu'un, 40 jours, 3 semaines. Et tu vas Jérémy, ce qu'on est. Bien calculer, mais ce qu'on est embrouillé, Diva! Yaya, on peut déjà Bangola. Hein? Maman, ça.
Mama c'est maman ou tobimaz azati. Nyongo beko yaka boyeki nini? Nazaki na ndako noni kabilamba yo momo na position na yo na monyo yaka boyeki. Mama nazoni kabilamba. Na yoki e papa. Mama nzambe. Oh, beka sana okimya ya. Pana bango bazolela. Tango bazolela ya yo mo biso ba posole sina kakoya. Na pusani wana. Nzambe. Bibadi bo mana na dangola.